Salut la famille, lelo en tout cas bolimbisanga. Nane sengo na zipe na taya osela bino ba vidéo te bo banga te. Journal le les agines spécial. Ya maman Mwilu o asika ki nzoto après avoir kokokisa oyo alakaki tata Simon Kimbangu. Aisaka tata Simon Kimbangu asala musala ya opesa ye maboko. Apesa ke maboko tina suka. Donc ezalaki ndenge esalamelaki ke tata Simon Kimbangu akokota bowumbu na famille na ye mobimba mama Mwilu na bamvoila yango bakotaka na bowumbu pona bosomi ya moto mwindu azwa kimia souffrance ya mama Mwilu na koya na kobetela bino ba histoire na koyela bino ba sujet nyonso ata lelo teme na koya na ko expliquer bino qui est mama Mwilu na ko expliquer bino pasi ya mama Mwilu oya moni ba souffrance wana pona moyindo azwa bosomi mais na ina sauter moi mukie parti mo boye na moni commentaire moi tonton mo abi quand on a commis bino na miniature Facebook na commis na lobige mama Mwilu nde abombaka mukanda ya indépendance po biso to za bosomi ezaki na maboko mama Mwilu mais ya boyi yango na yo expliquer moni mama Mwilu kia wanga nzitani Marie mama Mwilu ayaki na mokili po na biso to za bosomi aza mama ya nkolo Yesu oyo bino wo imaginaka omona rate biso to yebi nkolo Yesu mama ya nkolo Yesu ye wana ye yo mama Mwilu tant papa Simon Kimbangu akenda na prison ko bimisa roi belge na prison esika zalaki na se ya mabele basinaka accord avana bimisa yo kwa kenda na ndenge ya ndenge ya pouvoir ya kibonzambe kaka limwe na prison na Lubumbashi akomigula mais soki bokepe na prison bomona nzoto na ye eza nango wana mais ndenge bande ko sala kibonzambe na ye nzoto musu etikali kote ba nzoto musu zo salisa batu kote wana nde ba belge bayebi ke tata Simon Kimbangu aza nzambe mais abombelaki mutu mwindu po amimona te kwa tema mundela lingaka za likolo abombaka na yatali ke wana bango bakangi ye na prison ya Samabele wala sija ya yela bino yango na susu na banda ko détailler yango te mais et puis na ko sala ka ngo lisusu le 30 juin ke bazo ko ko bimisa ete nde bayaka papa Simon Kimbangu na prison akende ko ide bango abimisa bango roi tango tata Simon Kimbangu akenda ki prison wana se ya mabele ko bimisa roi belge basinaka ba accord ke ngapo na bimisa yo ko pesa indépendance na Afrique donc Congo tango azo d'indépendance ya Congo c'est qu'Afrique mobimba nde a salaka ba mystique ndenga ndo salaka bonzambe na biki na papier ba roi a commis roi ko to biata lelo na ko pesa bino bokonzi bite fo bana na ba kola ko ba yeba nde ko tambwisa bokonzi malamu ndesko roi wana ka commis ba sali abi komela ngai le 30 juin 1960 abi musika boponi ata lobi abi tete siko te yo komakaka ya kunde akomaka le 30 juin 1960 yema ko tata Simon Kimbangu asengaki yango tango azwi mukanda wana abimisi siko roi belge wana prison amemeti na palais royal ne après ça ayaka na mukanda wana ekopesa mama Mwilu wana ezalaka na ba 1932 tala siko na batan wana mama Mwilu abomba mikanda wana abomba yango ezwa tan bandeko na ngai azwa te yango na mulangi malgré azaki na prisonnier na kati ya nkamba babetaka ye balinga kutu mutu asunga ete akome kolata basaki elamba kolata eza te alalaka na ndako bandele souffrance na souffrance mutu akosunga ete ata malade ata pasi ya ndenge nini mutu akosunga ete mpona nini Kimbangu ye moko aya kobikisa ye bakokotisa ye na kati ya ndako panda 6 mois ye na papa dia ngenda na papa dia lungana omona mkonzi wana ke na ye na mundela na kenda na panda 6 mois mais okuta bango kaka a bonne santé donc c'est ça mutu wana bande ko ndima te mama Mwilu abombaka yango nazo expliquer bien mikanda pona tozwa indépendance ezaki na maboko ya mama Mwilu mama ya mabota mama ya elaka yenda yaki pona ko bunda na tata Molimo Mosantu pona ko sunga ayi tata Molimo Mosantu sala musala na yo oyeli papa Simon Kimbangu ayebisi ebongo Mwilu ayebisi ebongo et puis abisi ngana ko pesa o maboko nde apesaka papa maboko pendant 30 ans bande ko na 30 ans ya souffrance mais ndima ko supporter si na ndenge pe ay ko pesa mikanda papa kisolokele nde papa kisolokele akendaka na Belgique pona ko yebisa bango makambo ya indépendance o bosolola kana tata nanga tangu ekoki donc c'est ça makambo eze belé makasi
mama mulu abombaka ngo na kati ya mulangi abombi ngo na sa mabele po mundela muna ngo te. Donc maman mulu aza mama aza héros du monde, mama du monde. Lobi to comme ko fêter journée au mokili mobimba po aza parti ya tata Simon Kimba. Maman mulu aza nzambe ye wana tata Simon Kimba. Mama siko molimo mo santo ye wana bo mwasi na mama mulu po mwasi mota on nimosala 30 ans ko zela kamba na prison e pa kota prison souffrir yango asepelaki ko yana mama basala na ye makambo za biblique makambo nyonso za biblique mukolo na kovanda penza bien pona na esengwa nkamba likolo na liko ebate mboka mapamboli mboka nguya mboka ya bénédiction yango moni ke na ozo na temps na bino te na minute oyo bo patienter tant na kozwa temps na bino na makambo nyonso na kobata otangela bino verset biblique nango. Donc bino botanga na Bible mais réalité makambo ya Bible ezalaka na nkamba ba site historique tout ya Bible eza na nkamba a na koyela bino siko ba verset nyonso na makambo nyonso nikolo na oyati na ozo nguya molimo mo centre obanga na bino te na ela bino ka yango à la prochaine, bye.